Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Bote pour vous aller belé ya kolanda édition ya KNB News amukwa lelo nazali na sengo ya ko présenter bino yango partout dans le monde entier et sika oyo bozuli baku ya kolanda magazine ya KNB News ezali bongo magazine moko oyo epesa kabino ba information awa na République démocratique du Congo surtout mingi ya ville ya Kinshasa po biso awa tozali bana misala na bino tozali wana pona ko forma kabino na ndenge ezalaka toujours awa na ville ya Kinshasa biso na KNB tozawana pona ko travailler pour nabino. Merci pour vos alliés ebele. Vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, paix, affaires coutumières, maître Peter Kazadi, à Salakibongo, cérémonie, ya kopesaka, ba notification, na ba nouveau, oyo, bazali nommé à la police nationale congolaise, Sumingi, ya ville ya Kinshasa. Ba détail tolanda, na reportage, oyo. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, paix, affaires coutumières, Peter Kazadi a notifié qui mokolo lundi 17 juillet 2023 ba responsable ya la police nationale congolaise ba oyo bazalaki nommé na ordonnance oyo ezalaki signé ipa ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kasi na kolandi sama na mikolo oyo eleki ebele na ndenge ordonnance oyo etangamaka na chaîne nationale kino lelo oyo ezaki mo mikolo kasi lokola ye a prometaki ke kala mingi te makambo nyonso ekosila pe bakozala notifié ne yango wana mokolo ya lundi Peter Kazadi a procédaki na ba notification oyo kasi na maloba na ye vice-premier ministre ya intérieur a profité na occasion oyo pona ko féliciter ba oyo bazalaki nommé pe a rappelé na bango ete bazali bongo sous commandement ya commandant suprême ya FARDC pe ya police nationale congolaise oyo ezali chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a confié bango tâche oyo ezali selon moment contexte pe ba besoin oyo république ezali kosenga to pe ville ya Kinshasa asukaki wana te apesaki pe conseil na ba oyo nyonso tu akanisi ete batombolaki bango te po batravaillaka mabe ayebisi bango te bozali wana po na service ya nation bato nyonso tu batravaillaka na nation mosala kitoko oyo la police ya République démocratique du Congo ezali kosala asukaki wana te vice premier ministre ministre ya intérieur sécurité pe affaires coutumières maître Peter Kazadi a pesaki ba instruction et pas ya nouveau commandement ya la police ya ville ya Kinshasa général Blaise Kilimbalimba et sengeli basala ba remise repose na lombango na prédécesseur na ye po ville ya Kinshasa ezali na ba besoin oyo ezali kosenga ye a relever. Phénomène oyo ya insécurité pe kidnapping mingi esalamaka na bakechi kasi ebomeli baninga misala ba chauffeur ebele bazali kolela po awa na Kinshasa ekomi kaka mutu afungoli telefone atali elonga chauffeur atali na telefone na ye soki bakokana to pe bakokana te kutu ketch bakomi kobenga yango kabakaba ino moko boyoka ndenge balobi awa na Kinshasa ba opération ya balèvement et koma kosalama kaka na ba mituka ya bakete okoyoka balevaki mutu songolo kaka na mutuka ya kete yango wana batu ebele bakoma kobanga na bango komataka mituka ya bakete kutu population bakomi kobenga mituka ya bakete o mutuka ya kabakaba bino moko boyoka ndenge nini population balobi boyi Qu'est-ce que problème de batunde basamande en plus eza likambo ya kokangande ba minganga na ba okesala ba opération wana kokangande isuki izini soki pe bazoke chaka bango place ko landela nde batu o wana mais non que baloba que qu'est-ce que ça problème ba landela nde batu wana bazokuta wapi en Chine na bango banani ba otinda bango kokanga bango nyonso balakisa bango balakisa bino place oyo ba okechaka ba baketch pona ngai ketch eza na problème moko te
lokoso ya biso bakongole na nzala oyo etondi biso yango ezopuse biso tokendima baengagement ya mabe bongo ya koboma baninga na biso bandeko na biso likolo ya mbongo eza mpena mabe ça veut dire quoi mosusu okomata boye ekomi baleve yo bakonza mboka il faut batala makambo makati mpona ketch il faut batya tous les communes il faut batya barrière wana mpo leka bakotole ketch nyonso na nsima na liboso mpo aleveme ekomi fort il faut bakonza mboka batala makambo oyo soyo batali te population tosila fort tosila tokufa yango na mpo leta atala biso makambo makasi na yango tokoloba boye na bakonzi ya mboka esengeli korenforce sécurité awa na ville ya Kinshasa. Na ville ya Kinshasa te lisusu kotia la police partout pona kolandela mituka nyonso ya baketch pona soki botiki boye population bakoya kosila na kolimwa. Kinshasa eleki partout. Oui. Étudiant ya Université Pédagogique Nationale Bastomboki mokola lelo na tina ya to oyo ya dollar ezali makasi mingi ya komata surtout mingi na babanki na bango esika bakenda kofuta bambongo ba matela bango to ekoma nango na to mususu awa na Kinshasa mutuna mutasala wa makambo ndenge ya lingi batomboki lelo makasi bino moko botala na elema oyo. Moto oyo bozali komona ezali kopela boye na loyembo ba étudiant ya Université Pédagogique Nationale kuna batomboki na bango makasi po awa na République Démocratique du Congo mutu na mutu asalaka makambo na ndenge na ye alingi. To ya dollar awa na cité ezali na 24 000 25 000 kasi kokende kuna na FBN Bank kuna na rao banki wezalaka na Université Pédagogique de Kinshasa ipen en cycle kuna bango bazalaka na to na bango ya 27 000 francs kokende pe place mususu omona 26 000 kote mususu okomona kuna ekomi nango ezali kolandana ekoma na 27 000. Nango epesaki ba étudiant kanda makasi mokolo ya lelo yango bomoni ba pine oyo ezali kotumbama Kinshasa mboko oyo mutu na mutu akosala kaka makambo na ndenge ya lingi ya normalité esengeli bakonzi botala likambo oyo ministre Moindo Nzangi esengeli okota likambo oyo po ba étudiant bazwa kimia boye ezali kitoko te ezali mabe makasi po ba ezali ko troubler pe ordre public. Kinshasa elle est partout. Oui. Kobanda lelo ville ya Kinshasa ezali bongo na nouveau commissaire oyo azali ko diriger la police ya ville ya Kinshasa ezali susu général Silvano Kasongote. Kobanda lelo la police ya ville ya Kinshasa ezali bongo na komanda ya sika oyo azali wana pona kopesa mitindo pe pona kosilisa ba dossier nyonso to pe ba problème nyonso to ezali awa na ville ya Kinshasa. Te malamu problème oyo ya enlèvement ezali makasi awa na ville ya Kinshasa population azali na kimia te pe bakuluna oyo bazali na tous les 24 communes ya ville ya Kinshasa ezali kosenga mutu oyo azali na ba décision ferme pe ayebi musala pona kosilisa dossier oyo ya bakuluna to pe ya insécurité awa na ville ya Kinshasa population azalaka lisusu na kimia te. Chef de l'état a se décidaki na kocha ba nomination ya sika esika nini achaki général Blaise Kilimbalimba ne oyo a remplacé général Silvano Kasongo mokolo ya lendinde azwaki officiellement notification na ye esika nini kobanda lelo ville ya Kinshasa échanger commandant kobelela lisusu général Silvano Kasongo ezali lisusu te yeba kombo ya sika ya kobelela kanga elongi ya commissaire général oyo azali ko diriger ville ya Kinshasa ba policier nyonso tout bazali na ordre na ye. Ça sera chaud.
au roulage akangi mutuka sans cause mutu ya kotuna kobanda lelo ezali bongo. Général Blaise Kilimbalimba oyo a remplacé Silvano Kasongo, ba policier ya kwiti, ba policier ya bisenga senga nanzela mikolo oyo ba kozala lesusute po ville ya Kinshasa ezali na komanda ya sika oyo azwi baton na ye ya kodirige ville ya Kinshasa. Tozali sir na kozwa na ye po ye moko pesi alobi ete bo pesa ye kaka 3 mois bokomona makabu oyo akosala. Kinshasa et l'équipe partout. Oui! On a pas population ezali kolela érosion ezali komemela bango bandaku bakokende wapi pe bakosuka wapi na bana. Tozali awa na quartier Mpasa na avenue Talangai. Bisika nini érosion munene esalama awa na quartier Mpasa kasi kobanda érosion oyo esalama awa. Si lelo solution ya malamu ezali te kasi bino moko botala ndenge nini érosion oyo ezosilisa bandaku nyonso oyo ezalaka nzinga na yango kasi batu oyo bavandaka na avenue Talangai baleli makasi soki érosion oyo ebuki bandaku na bango nyonso bakokende kovanda wapi boyoka bango moko bazamaki maloba te balobaki boye. Meki kobunda teke toza pembeni ya balabala tobongisa nzela na biso eza malamu pe etouche ndaku na biso te mais tomonaka solution te poso pression mbule ye ezobuka kaka yango autrement asala eza te tolembi tosengi na chef de l'état ayokela biso mawa po eza nzela oyo bato bakenda yango mama ngengenge ayokela mpe bato bakenda yango mama ngengenge mawa po boye eza kopesa bakulu na faveur ya babotola bato biloko baeskoka bato mpe na makambo ebimi ya koaleve bato oyo bakoya mpe koleve mutu na libulu mpe toyoka yango mpe deja tokoma yoka yango bazolanda mutu basali ye mabe mpona nini libulu ekomi na se bato bakomi libulu se bato bakomi obango okita su na nzela yango bakomi okotala baparcele ya bato moye mpe oboya mutu aleka eza te oyotala kaka nzela ebebi tosalaki aleka peza bakonzi ya mboka batala likambo oyo onde route principale oyo eketi mangenge me batiki yango ntango bakokufwa bana na yango bakufi bakokende obondela wapi biso toza na besoin nzela oyo esala nini ebonga nzela oyo so baremplir yango ndenge moto oyo asali kuna liboso asali ale batie babongiseli biso kaka awa baomela so basali te baomela te eloko esalemi biso ya bamapango ebele ndenge ozomona yango vraiment mapango ebele bato bakenda ebulema bandako awa na biso totikali c'est parce que tosali quand même stratégie ya makasi ya kolona biloko neti babambu oyo ozomona alors tozosenga na leta leta na biso alobela nde biso bazwa décision soki bazwi décision kwente nzela oyo parce que eza nzela monene eza quand même ekeiti na site touristique mpona ya Mangenge. Bakonzi ya mboka botala nanu likambo oyo ya érosion na quartier Mpasa na avenue Talangai. Pona érosion oyo ewumeli na yango ntango mulai solution ya malamu ezali te. Na bino mpe badepute tokomi na ntango ya maponamie soki ozoluka bavoi yaka kopesa solution na érosion oyo na quartier Mpasa na avenue Talangai pona bavote yo. Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Beltesco azali ko continuer ko servir la population ya République démocratique du Congo na ba produit na ya kitoko. Papa maman
onelanga oyo ndenge malili ezali makasi lokola ye azalaka na susi ya population Beltesco ayeli bino Quaker oyo Africa Joyce ezali pona sante na bino na mabota esika nyonso tu bozali esengeli kosomba Quaker oyo Africa Joyce et surtout na malili oyo esengeli komelisa bana na biso nyonso tu Quaker oyo Africa Joyce ezali po epesa mikuwa makasi pe sante ya bana ezala kitoko babela bela te onelanga malili ebelisaka kaka malili epesaka fièvre kasi ezalaka nde bilesa oyo bolesaka bana bino botala Quaker oyo Africa Joyce Beltesco apesi bino po ye azalaka na susi ya population na ye bazala na sante malamu. Maman, papa responsable, étudiant, yom to mesana komela potopoto na tango elanga, yom to mesana koteka potopoto na bawenze na bakwe na tango elanga, potopoto akoteka yango yo poto na vitamine ebele, Africa chose flocon d'avoine. Africa chose flocon d'avoine ezali céréales. Ningi maman abenga yango communément Quaker, mais yango céréales oyo ezali na bokeseni na ba céréales mususu na potopoto mususu. Teka potopoto oyo yo maman responsable, yo moteki yo mosombi yo chayer, en tout cas ozala décider biso Beltesco to ka pa ina bino, kotai sabino ke basaka mbongo pona ko gagner, pona ko lamba potopoto kitoko et sengo salaka potopoto oyo abengi Africa chose Beltesco ezali original, ezali bio na bio. Otuninga okozwa yango wapi papa mama yaya tala kaka na kwena bino okomona bazali koteka Quaker Africa Joyce oyo esengeli okanga soki osombi yango mpona koyeba yango malamu esengeli otala malamu logo oyo ya Beltesco soki ezali na yango te seke wana ezali Africa Joyce te Quaker oyo esengeli komela ezali Africa Joyce ya Beltesco yebela deja pona sante malili eleki makasi mwana mama kimambangu sombaka deja pona libota na yo palia kitoko. Bahabitant ya quartier Beauclair kuna na nzele bazali kolela makasi bazali na wenzete batekaka liboso mapongo bandaka batu se mokolo pongo lala la muki abengani bango bazali na moyete basengi na leta asalela bango nzela mosusu bazalaki bongo na kamera ya Christian Malonga pe na micro ya Jetou Kibala. Batu batekaka ba mapangu na ba quartier surtout na quartier Beauclair awa population abengi bino batu tekela bango ba mapangu kasi bo préparate to pe bo préparate esika nini oyo bakoki kotekela botala condition oyo batekaka na seboye na nzela oyo kutu kala mingi te l'État congolais alingi atala prince awa na nzela oyo yango ba mama oyo bazali komituna awa prince alingi kokota bango bakokende koteka wapi kaka batu oyo bateka mapangu bazali ko continuer kotekela population mapangu kasi ba préparer bango te esika nini oyo bakobanda kokende kosomba kabiloko tala bango condition bazali kotekela surtout mingi baleli bazali koteka liboso ya ba mapangu ya batu bakolo mapangu soki alali ala muki lelo aye abengani na ye bango moye bateka ezali lisusu te bango moko babeleli na l'État congolais asalela bango wenze po balongwa na balabala yoka tozonyokama wenze eza te tozonyokama baya kosalela biso nzela na wenze bateka mapangu wenze eza te tozonyokama badepite yango tomona bango kaso baye tovote bango me nzela eza te wenze eza te tozonyokama kaka liboso mapangu ya bato toteka. Mama Jani nateka makala na sile Beauclair siko ana minute wenze akotekela eza te bino botekela bocha price so bocha price toketekela wapi malamu bino moko bolokela biso place ya kotekela to bande kotekela tala ato zana balabala liboso mapango aba so ba che price bakolo mapango to kotekela mapango na bango akobwena mapango na bango yango nde to sengi bino bolokela biso place ya kotekela batu baze ebele ya koteka me wenze nde eleki nango mukie komo na ngande mama bisi na madidi nateka kama tembele na wenza na sinya Beauclair mais place na biso nde eleki mukie koto onde tozomona place tozana ba wenze te me batu akoteka baza ebele place na balabala bazo nani bakuluna bazo kanga batu vraiment bazo sa batu mabefo il fallait to na posa ke bati na biso ata mwa nani moko mwa lumière moko ezala awa na katikati opo to mona bien
population banda kuna ti okoma koto vraiment alobi nga na ye awa ka okoma na ngai bakunda bataki nga na bino me nga nazala awa nga na moto ya mabele botaki nga boye nde yaso vraiment na naposa ke ifale batira biso na linde awa suset kutu amusika moto akosala mabe awa kobenga so obela so boye moto akosala te moto akointervenir yo aza te so nde eza na posa na biso ezake batira biso mwa éclairage moko ezala awa na katikati awa po tovivre ebe po tozala bien awa toza na pasa Beauclair bandako ya bato yango etondotya awa futa mbongo mosala boye obongisaka nzela yango obongisa bato esika bamesa babando te. L'État congolais esengeli kolandela malamu dossier oyo ya bato ya koto bazali pe na posa ya koteka malamu mwa mesa ya kitoko mwa babiloko pe ezwaka poussière te surtout na elanga oyo population ya kote oyo bazali kolia na bango biloko na ba poussière yo moko tala ndenge bato bazali kotambola kasi tala pe ndenge batandi biloko yango ezali kopesa pasi pe mawa maladi pe lokola ezalaka musika te ekoya kokota na nzoto pe bomi population ya kote oyo l'État tala likambu ya ba mama ya quartier Beauclair kote oyo na commune ya Nzele. Nouveau commandant ya ville ya Kinshasa yemoko alobaki boye bopesa ye 3 mois kaka bokomona misala oyo ekosalema makambo nyonso to boyo kakao kuluna o insécurité ekozala lisusu te. Na makambo touti kozwa ba instruction ya mokozi na biso ministre intérieur na ba instruction auti kopesa na bazi ete makambo wana toko bunda pe kokitisa yango parce que na mokili nyonso police asisaka te akitisaka toko travailler maso po makambo wana ekita aussitôt batie wana nyonso ekozala programmé na oba bengi planification, c'est-à-dire improvisation moko ekozala te cas par cas ekozala traité au bon moment et dans les 3 mois na sans ami satuana oba msoma benga 100 jours je crois que résultat moke ya ndunda balonaki ekomona. Jamais rata awa na KNB TikTok ya mokona lelo ingénieur akapeka jama pesi biso yango. Mobala nazaya yote nazaya ye na ndepi ya kerme nazaya ye. Yo bite ate yo. Go changer ngaye kopianga nani? Kopianga mandoi. Yo. Balisa. Go changer baki kombe ba destiné. Na ye bisema kama polele mama. Ese madame so yo kibiyoko ke tali yo ngakolo yo soko rate mobala fili be ibela. Yo. Sakana. Merci pour vos alaki ebele ya kolanda édition ya KNB News amokalelo nazalaki na plaisir makasi ya ko présenter bino yango. Nazali na esengo mingi ya koetsenga la bino bokende ko s'abonner pour vos alaki ebele chaque jour batu bazali ko s'abonner na magazine KNB News ba page na biso ezali na YouTube, Facebook, TikTok pe kuna okeyi ko s'abonner obetika ka KNB News o s'abonner pour orataka ata information moko te. Ngai na bino to mona ni bongo Nikolo Oyo Zali Koya. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino